Un drame vient de se produire au Canada, précisément à Toronto. Un jeune repère d'origine congolaise, Benedict Johnson Kongolo, il a tué presque tous les membres de sa famille. À Betty Papa Massassi, à Bromine de Konaye, et puis maman a eu 4 balles. Parmi eux a tué papa Koufi, de Konaye Koufi, maman est encore dans l'hôpital critique. Tu as ce que maman a Akobika. Qu'est-ce que a fait que Johnson Kongolo? Yé a bomabong maman de la famille naïe, simple dispute yéna de Konaye, yé azali repère, il paraît les kinaye topen de komsusu, asala la musique bien collé kaye, yango simple discussion, yaya stoki na famille, prière réalité, mawamingi talandeko famille et koufika kaboye pona simple makambo ya musique. Ndek oyo repère congolais a Zwaki Munduki. Munduki wana a Zwaki yango wapi? Est-ce que akana ki famille na ye atambola kala Munduki pour la protection tina niveau ya bomba famille na yo et peut si passe chose grave jour où papa Koufi papa Faraga s'envole de 19h mais à la 13h pa Betty Massassi passi ndeko oyo a expliqué. Le petit Johnson a pris son arme et a tiré sur son père. La maman était au-dessus en descendant pour voir ce qui s'est passé. Le petit l'a tiré dessus aussi. Entre-temps, le grand frère Denzel s'était enfoui. Le petit Johnson n'était pas satisfait. Il a poursuivi son grand frère jusqu'à l'extérieur et a fini par l'abattre sur la route. I mean to do it, but I had to do it. You know what I'm saying? I don't want to do it, but I had to do it. Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de Makampan du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC, et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de Makampane est située sur l'avenue du Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalema, non loin de la station-service de Makampane. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mon combosi mwema. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wende. Désormais pour la bateau en Afrique du Sud au lingo ça la transfert na Kinshasa otine ya moi eloko moi katuku bianza otine la moi na moi katuku bianza topé mama ça na Congo partout dans la République démocratique du Congo otine la bande ko na yo moi katuku bianza moi quelque chose en Afrique du Sud pile panique ko kende na o la ke Western Union te o la ke Manigram te sika boyaya. Feuve Express, agence Yakitoko, il y a transfert d'argent. Transfert d'argent, aux accords tu as besoin de yo ok une agence, net mon agence il y a une agence hosté. Na Feuve Express yaya yo bengaka numéro de téléphone. Au bengi numéro de téléphone, au PC donc au bengi bango
otieli bango mbongo na compte mbala moko bavire ndeko na République démocratique du Congo azwi azala na Kipushi azala na Lubumbashi azala na Kinshasa azala na Bandundu ba Congo yaya akozwa M-Pesa mbala moko Fève Express. Voilà. Na Afrique du Sud partout ozali na Mafinking na Johannesburg na Pretoria na Cape Town na Durban esika nyonso ozali yo bengaka numéro oyo mbala moko okozwa osali otebo na compte batindeli ndeko na Kinshasa ba na Afrique du Sud ba na Cape Town ba partout. Alors obenga numéro oyo voilà contact yango oyo okozwa ndeko grâce voilà plus 200 plus 27 74 798 25 34 au bengi ndeko grâce ako diriger au commerce au kochambo na compte nini au déposer na compte nini au pesi numéro ya M-Pesa to Orange Money ya ndeko na Kinshasa mbala moko azio o to loba kite lolobi ngana ba de numéro ya benga numéro o so na mbongo na Kinshasa ya pic panique. Oh non, maman kufi na Kinshasa, ndeko kufi, moya ko tuna bongo ya lite lokuta, ba ndeko Kinshasa, zwa numéro oyo, zongi sala ya na Afrique ya benga numéro oyo, ba ko sunga yo tuna bongo ote, ngaba na tika bongo ya siko te na kenda musala tongo ba 6 heures lokuta. Ye. Abenga ka numéro oyo, okozwa mbongo, otie bazui, bache ozui, na bande numéro oyo. Plus 27 74 79 82 534 wana bongo grâce. Alors pour la bande ko ya Kinshasa sur le mot tambour na Johannesburg to partout en Afrique du Sud okobenga numéro oyo voilà wala ko zo lycéen plus 243 81 31 44 003 la bande liango plus 243 81 31 44 003 voilà Orange Money pena M-Pesa. Donc ce que le na mutula mbongo na Afrique du Sud obenga numéro wana mbala moko pesa M-Pesa to Orange Money awa ndeko ba continue la yembongo na e-wallet la peko M-Pesa awa to Orange Money awa to ba continue ba mo la compte ya ce qui est spécial na agence Oyo ya Veuve Express ya n'importe quel montant. Oh, t'es que le pango la Kinshasa, oh, t'es que le pango, ce qui $25 000, $50 000, mbongo ya l'Afrique du Sud, ba couper ça, au tiers, ba zui, oh, te le ba quitter, te l'obi, vous voyez, la radio, ça va pembe, la pembe, biso to ko sarate. Merci beaucoup. Ce qui va numéro aussi, à moi, la mouté, yo, benga biso, to couper un numéro, là, pour beaucoup plus de précision. Mbote bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai komona ngai fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo. Alors bande kozo pesa passe ya kosakanate pasi ya kosakanate makambo oyo tozokutana kana ngo na mukili oyo tala drame munene euti koleka bongo na Canada précisément na Toronto et pas wapi famille immigrant to tika ki Afrique famille na famille ezana ba problème nango tika ki misusu bakena ko vana na libanda précisément na Canada parce que ba sepelaka na Canada misusu pe bakimi moyen de vivre en Afrique exactement ba se dépasser pour la better life pour la vie kitoko kasi tangu do komikuna ba papa ba maman to ba ko contrôler ba na côté ya bana ba ya basi ba ya mibali tali kam o salami ekosepelisa yo te para mo côté akolinga famille ye esila boy e komona ikambu ya boy ya tangu bana bazali bana mikiba parents tout ça la kama kasi effort ya kotali sabana ndeko na yo azali ndeko na yo zwa ndeko na yo lokola yo moko bana bayoka na bango na bango c'est vrai tango babotaka bana babotaka mitema te lobaka solo mais papa ça la effort to pe masala ka effort moi cohésion na na famille et salamaka tana likambo epesi pasi famille congolo bazalaka bongo na Canada précisément na Toronto na ebité ba immigrant kuna comment bana oyo babotama kuna on ne sait pas mais papa congolo alors Johnson Benedict congolo ye azali mwana oyo
asali moi nungu moi beba ye azali rappeur d'après solo de balobia to kutika la vidéo yo mokota la balobia azali rappeur a rappara kitoko soki pe ndeko na ya mukolo to pe mukie mususu o alandiye yepe ayembaka ndeko Jackson Benedict azali bon à 23 ans. Alors na kati ya ndako il y a une discussion entre bango il parle grand frère na ye azobano le kayembaka koleka yo yembaka bien te do na cadre ya conseil ya kota de sa ndeko po asala mieux ki o asala kawana ndeko yoka ki yango bien te discussion e bandi na kati ya famille taka pamba bo discussion e bandi na ebité discussion e bandi ezaki na niveau nini o e comité na niveau doki papa ye po apekisa botika bakelele bo sala bozo discuter pour na nini. D'ailleurs même jour wana papa il fallait qu'à soit vol na ye akende bongo na Afrique akende Congo na ba 13h tangu papa eko interfere wala mama zaki likolo ndenge balobi tangu papa zolinga akabola mbala moko Benedict Kongolo Johnson abimesi munduki a tiré papa na bango na mutu. Et quel niveau d'audace bana otobo talibana ya suki ntambe te mawa papa oya boti o tiré na mutu tangu papa akoi mama tango ki makele wana yesi ko abimi siko abokita na se po aya kopekisa pendant que mama zo kopekisa mwana oyo Kongolo Benedict abeti mama bango 4 balles tanga beti 4 balles ya bade ko discuter na Benedict ya wana bimi comment ya wana ngoyi Kongolo voilà abimi libanda bandi ko kima ya boko mona vidéo nga kima wana na veni tendance à venir quelque chose comme ça na Toronto. Ndeko oyo rappeur congolais Alandie, c'est vrai, bien sûr, bah comment déjà américain, mais on parle aussi de la communauté autour de Bungusabuto. Alanda bango yaya. Ndeko oyo Alanda ndeko na ina se ya na se Alandie na veni mbango mona veni ne Alandie a beti ba beti 4 balles mais la vidéo awa to ki masasika ya 2 balles, so ya 2 balles. A beti mninga abomi a kufi sur place. Et bato ba mona kina Holanda ye mbila pa ki ba coup de feu wana abadi ko sa siko akima yo bomi mutu kasoni ko kima pona ya kanda ezala kabupa ya te ba ko maîtriser ba kanda na biso moko sinote mawa talaka ya boy et pesi passe ya ko sakala te bande ko kambu ya boy ngara ko digérer yango te abadi ko kima mbila ye tangu mbila ye mbila badi ko la ba mobiliser même police de l'air hélicoptère matif ti ba ko neutraliser jusque là ba simbiye papa qui est occupé à l'hôpital tellement qui bat la moto qui fait l'hôpital ndeko na ya kufaki sur place et maman azana comment l'hôpital 4 balles boye bitu ki baba les yeux puis et pesi passe ya ko sakana te bandeko na ngai tanzo ya kalibanda la kisa bana nzele ya lusambo la kisa bana. Il n'y a pas quelque chose qui est pressé plus que la famille. La famille est sacrée. Balinga na kabango na bango. Bana soki ba sebo bolingo entre bana bana ata soki ba koli ba kozana bolingo wana kasi soki ona mwana za mwana muke aliko kabate asoko ine bandeko na ye mama sopto papa so bate asala lu mwana muke akokola no akokola na bitidi wana tali saka bana makambo ya kozala bolingo entre ba frères et sœurs yaya. Et personne n'est passé. Ma cam auto yango wapi. Oui, c'est vrai. To fa na mboka libanda mais culture na biso to bossa na kayango te talisa kabana. Bane ko discuter na kaja parler bon. Père ayaki ça l'intervention ndingi za papa po so bana bazo discuter papa fo ya oche moi kimio pesa o pa o ka o pixa bana. Petit asilika ki donc na kanda zalaki nango beta papa na masasi na mutu donc mama soit na likolo tanga zo kita petit mère 4 balles bon to éviter plus ni zo la ki me so les yeux na ndingi ni to éviter bon grand frère na banda otisi na kimaki grand frère na Denzel a kimaki Bechango Johnson a landi grand frère tina libanda vers Dandas plus ne go bomela grand frère na ya petit grand frère na ba balle. Quand on est maintenant Koufi sur place, on a des bambins balanda qui Péchango, on neutraliser Péchango, on a des hélicoptères là qui va récupérer, Bakangi Péchango, Petit Johnson, mère nae, ba mimi ba mayo hôpital bon ye, to éviter ce baba la mwezo qui ndingi ni sope chrétien qui to éviter la makolo. Au père ndagi ne okufa l'hôpital pas zo bal na mutu, ana okufa l'hôpital. Au grand and then Denzel a Kofi Benassi a face plus. I mean to do it, but I have to do it. You know what I'm saying?
didn't want to do it, but I had to do it. Tomesana makambo wana te biso pa na biso munduki ezalaka pa ya ba soldat na ba policier. Moi, à l'âge à 23 ans, oui, c'est vrai, à salut rappeur, n'a habité le système, il y a coutu na Canada, Canada est juste la même chose. Il y a coutu moula kana munduki. Est-ce que munduki wana atambola kanango to kanda peut-être les discussions badakala ayaki na munduki wana asala mabe. Yango ata kanda ndengini okozwa munduki o tirer batu pona kanda. Tout est l'assemblée dernièrement à commerce les États-Unis voisins à bomaki papa na mwana kaka makambu ya boyi. Il y a kanda yango ya ndenge nini. Comment est-ce que tu peux prendre ozwa munduki o beta papa na yo, o beta ndeko na yo, o beta mama na yo. Ya tokobanini et sans foutement est-ce que ba parents bino peut battre au tikali vraiment otala kamakambo oyo. Tadi sakabana. Est-ce que vous dit que pour se protéger, il faut avoir l'arme force à munduki? Non. Ogoza la munduki ya moko ebomio et puis ba ndeko sa munduki na ndako. To chaka yango esika moko oyo bana ba ko mona te oyo bana ba ko mona te et puis bana botala saba makamu nini o ba ko ba lotala na télévision ba film o ba otala wana makamu ba otala ba film ba fiction makamu c'est ba réalité te mais bana ba ko copier yango pour ba protection et ça malamu faut mtana na mundu kitala sikabo ni ko et puis si ba be ya ko sakarate landana no ndenge événement le gars ça yo symbiose synthèse ba de va expliquer de laki et bongo tozonga suivez. Ça s'est passé mais non. Denzel, Allah bon ma biso nyonso. Ou est tué, ouais. Azo bon ma biso nyonso. Abeti Toto John, abeti Georgette. C'est quoi l'ingala ndande quoi beta ndé maman bandako kina c'est quoi intervenir. Omoni. Donc ndenga no mona offense la Noah. Comme non, c'est lui qui a informé que Alunga Balanga pour mon ambition. Ou bien c'est la fille qui a. Bamoni Denzel. Yo, this guy's shooting the fucking guy. Holy shit! This guy just shot the fucking guy. Holy. Johnson, le jeune homme que vous voyez là, vient de commettre un meurtre. La communauté congolaise est décimée à la minute où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une discussion dans la maison entre Johnson et son grand frère relativement à la musique, parce que le petit Johnson est un rappeur, il fait la musique urbaine. Alors le père, voulant intervenir pour voir ce qui s'est passé, le petit Johnson a pris son arme et a tiré sur son père. La maman était au-dessus, en descendant pour voir ce qui s'est passé. Le petit l'a tiré dessus aussi. Entre-temps, le grand frère Denzel s'était enfui. Le petit Johnson n'était pas satisfait. Il a poursuivi son grand frère jusqu'à l'extérieur et a fini par l'abattre sur la route. La police a été appelée. Ils ont fait la chasse à l'homme. Le petit a même blessé 2 policiers avant d'être maîtrisé par la police. Donc, pour l'instant, le vieux est décédé à l'hôpital. Et, chose grave, le vieux devrait prendre son vol pour Kinshasa aujourd'hui, dans la soirée. Donc, le drame s'est passé vers 13h. La maman est blessée. Elle est à l'hôpital. Et le grand frère était mort sur place. C'est vraiment triste ce qui se passe dans notre communauté. Déjà dans un laps de temps, on vient de perdre autant de gens. En tant que parents, faites très attention à ce que vos enfants écoutent comme musique ou ce qu'ils font comme musique, ce qu'ils distillent à l'extérieur. Nous avons le devoir de surveiller, de contrôler nos enfants à tout moment. C'est un peu difficile ici en Occident, oui, on le sait, mais faisons de notre mieux. Je ne condamne pas le parent, mais ce sont des trucs qui arrivent aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'enfants congolais qui ont des armes à la maison et je ne sais pas où est-ce que nous allons. C'est vraiment triste. Mes condoléances à toute cette famille et à toute la communauté congolaise de Toronto et en général. Voilà, je crois que l'image ne peut pas se passer somme, c'est avec regret que tu es obligé. Il y a cette short notice que les parents total isakabana. Ne croyez pas que ceux qui t'ont commis libanda, oui c'est vrai, commis sika doit bien à la gauche, bien à la gauche, oui c'est vrai. Donc la culture à battre autre côté, mais n'y en sauter. Donc ça la recours.
oya kitoko tozui oya mabe to boaki mais n'oubliez pas to boss naka origine na biso te culture na biso nyonso. Le respect des parents c'est quelque chose de sacré. Le respect des papas, c'est sacré. Le respect de la maman, c'est sacré. Le respect de son frère, de sa soeur, c'est sacré. La famille est sacrée. Tobo Sanakayangote, Kotal Saba Nabiso. Pas si à Kosakanate. Nous compatissons avec la famille congolo à Toronto et surtout le papa devait voyager. Et ce même jour, il y a un drame à 18h, il a trouvé la mort à 13h et puis si passi. Et aussi quand la ndengeni gravé, nana boba qui papa décorer ma ça c'est pour aller pour musique oyo. Elle moi stopper sa musique et ça a raison. Et puis si passi à Kosakanate bolandi ba ndeko lobi wana. Alors oya sana mato ya koyoka ayoka. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur à l'émission Oyo, Yena, assistante naïe, Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, qui est notre côté à Régikuna. Merci aussi na Mamari Naoumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Tokutani prochainement, na numéro M. Radio Le Collé, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur notre nouvelle chaîne, Afrique Masolo TV. Allez, chap chap et tchara. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de Macampan du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC, et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de Macampan est située sur l'avenue du Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalema, non loin de la station-service de Macampan. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mon combosi mwema. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha